Mbote bandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel, mbote na bino bisika nyonso bozali. J'espère que tout le monde aza bien bisika bozali. Soki eza mbala liboso kobosana te kosabone, kobosana te kocliquer cloche de notification mpona epermetaka yo ozwaka bilema na biso nyonso ntango ezokota na bandeko nyonso ya kala. Merci beaucoup, nzambe na lola ayeba na kopambola bino. Alors bandeko na nga lelo toyaki juste tolakisa bino mpona bato ebele na poto bazalaka na difficulté oyo oza peut-être on a besoin ya kosala mbika na yo ebima babouleboule ebimisa vraiment mafuta otuta yango sans otia maki. Bandeko ebele bazalaka na problème wana. Alors tosepelaki lelo tolakisa bino koma okoki kotuta mbika na yo soki oza na liboka te ebimisa mpe mafuta vraiment et puis ebima babouli sans que otia maki. Alors bandeko bolanda biso bolanda na bokebi nyonso bokomona ke atoza na liboka te oko réussir vraiment kotuta mbika na yo sans que otia yango maki et puis ekobima vraiment na baboule. Alors bandeko tobandaki boye, ça dépend ya eloko olingo lambela. Ngana nazalaka d'habitude so nazo tuta mbika na nga na tiaka déjà mungwa soit bomoni na tie bouillon na nga donc koko tia na mungwa ou bien koko tuta na ndenge nyonso lingi. Raison na tiaka mungwa na nga ezalaka pona e permettre tant mbika na nga ekobima babuli bongo mutazo lia mbika ya babuli eza déjà na mungwa na kati. Tandis que soki otie te okomona mutu azolia mbika ya babuli mais mungwa na kati eza te. Pour ceux qui ekangam déjà boule bongo ekozana difficulté ya kokota mungwa na kati. Alors bandeko na ngai bomonaki na tiaki mbika na ngai na libu na nzungu na ngai na bandaki kotuta yango na tuti nazo tuta bolanda na tuti nanu awa siko bandeko na ngai nazwi mai ya moto etoki mai ya moto na tie na bandi kotuta. Bandeko na bandi kotuta bolanda vraiment étape par étape pona bo réussir. Nazo tuta mbika na nga très bien liboso otuti yango nanu mukie mais okomone kozalaka nditi eza ya kopanzana après oyo kozwa mai vraiment ya moto faut ezala mai ya moto penza oyo etoki bien otie otuti bandeko na banda kosala pause pona video ezala mulai te. Otuti vraiment faut ozala attention na mai kolekisa mai ebele te. Poso kolekisi mai ebele oko réussir mbika te mbike okoma mai oza na difficulté pona ebimisa mafuta ndenge olingi. Alors bandeko na bomoni ne bandeli avant na tia mai ndenge ezalaki awa siko bomoni na bandaki déjà kotia mai na nga nazo continuer kotuta ezo changer mukie au fur et à mesure ozo tia mai na yo ozo tuta ezo changer na uto na bakisi so mai ya moto mukie bozo mona vraiment nazo tia mukie ebele te nazo tia mukie nazo continuer kotuta otie mukie otuti ozo continuer kotuta. Alors bolanda bandeko awa nazo continue toujours kotuta mbika na nga na bandai kotia toujours pause pona ko éviter vidéo ezala mulai te mais naza sur vraiment bandeko ndenge bozolanda awa boko comprendre très bien. Awa na tiaki mai nazo continue kotuta na sur bozomona vraiment ndenge ezo changer mbika na biso ezalaki poussière ekomi kokangama. Tozo tuta bozala kaka wana bolanda tozo tuta asko toni to bakisa lisusu mai bolanda bomoni vraiment mbika ekomi kokangama eza sans tricage bandeko. Nzete ya fufu na nzungu na nga kaka na mai ya moto ezo tuta mbika na biso sans tricage bozomona mbika tozo tuta yango tozo tika vraiment boye pona bo comprendre ndenge tozo sala yango mais malgré tout tobandai kotia pause tobakisi mai bozomona mesure ya mai nazotia mai moko mukie
po mbika nanga ekoma mai mai te. Pona e permettre mbika nanga pe etutama bien ebimisa mafuta. Bandeko bosala attention na mai. Soko lekisi mai oko réussir mbika na yo te. Mbika ekokoma pembe pembe ekobimisa lisusu mafuta te. Alors bandeko bomoni awa ndenge komi tozo continuer toujours. Oyo eza suka na yango te. Oyo eza suka na yango te, tozo continuer toujours. Siko awa étape moko très important. Bomoni nga nazolata gant na ngai. Nazolata gant bandeko toloba toujours. Ata okolata gant avant kosimba biloko kolia, il faut toujours kosokola maboko na yo. Hygiène ezali très important na ba santé na biso. Awa bomoni na lati gant na nga na bandi kofina. Mais po okoma na étape oyo bandeko na nga, il faut d'abord obana na étape wana obandi kotuta na mbika na ya pamba. Obandi kotia mai muke ozotuta bomonaki mbika ndenge ekomaki. Tango ekomi bongo namoni vraiment ekomi bien na lati siko gant na ngai. Tango na lati gant na nga na bandi kofina. Awa na kobakisa susu mai te bandeko. Nazosalela juste maboko na ngai. Nazosalela juste force maboko na nga nazofina bandeko. Il faut kofina très bien. Zala na patience. Parce que liboka na nzeta fufu eza ndenge moko te. Mais soko landi kaka ndenge nga nazosala awa, en tout cas bandeko na nga, okozala desi te, oko réussir, ozofina zala kaka wana ndeko. Kolekisa mbangu te, kokende mbangu te, zala kaka omona ndenge nazofina mbika na nga. Nabakisi su mai muke. Allez, nazofina. Na continue kofina mbika na nga. En tout cas nazofina mbika na nga. Bandeko soki olandi ndenge nasali awa, soki olingaka kolia mbika na ya baboule, alors oko réussir. Bandeko il faut ofina, kozate ofinika muke après otiki. Ndenge za boye, bozomona boye eza non prêté. Poso okecha yango kaka boye na kati ya nzungu na yo, mbika na ekopanzana. Ekomari to bimisi mwa mafuta muke me ekopanzana. Po otie yango maki te. Donc okoki pe kosala mbika na ya baboule sans otia maki. Bozomona nazo continuer toujours kofina mbika na nga. Nazo continuer toujours kofina yango po bokomona vraiment na suka nango kaka ndenge nazofina boye ekokangama liboke. Et puis ekobimisa mafuta makasi. Je crois bomona na photo oyo totieli bino awa. Bomona na photo oyo totieli bino awa. Donc bandeko moni na bakisi su mai nazo continuer toujours kofina mbika na nga. Patience. Maman na cuisine zala toujours na patience. Tango ozosala biloko na yo na ndako zala toujours na patience. Au moins que osepelaka na wana mbika ya baboule te, parce que tout le monde tende asepelaka na mbika ya baboule, mutu mususu asepelaka na mbika epanzana ndeti wangila. Na mutu mususu vraiment asepelaka na mbika oyo ya baboule wana ekangama wana. Alors bomoni mafuta penza tozosala nango bozomona. Tozosala nango ensemble na bino bozomona ndenge mafuta ebandi kobima. Et puis bozomona penza ki mbike komi kokangama liboke ozomona. Donc maboko na nga kaka na lati gant na ngai makasi kaka na mai ya moto. Makasi kaka na mai ya moto bandeko. Mai ya moto ozofina. Otutu sisi awa tozaka na etape ana banana lataki gant na nga nazofina na asi bomoni vraiment tala mbika ndenge kangami mafuta bomoni ndenge bimi. Donc na tie yango maki te bandeko na nga. Na tie yango maki te, juste nazotuta nazofina mbika na ngai bomoni mafuta wana kutu nanu mafuta esili kobima te. Donc mbika ezalaka demo ozotia mai na yo, demo ozofina yango ezobimisa pena mafuta epi ezokanga. Bandeko bomoni mafuta ana nyonso eza mafuta oyo ebimi na kati ya mbika oyo, ebimi kaka na kati ya mbika oyo. Donc kofina kaka wana na fini na saleli kaka nzeta fufu na ngai na nzungu na nga et puis na gant
bandeko très important étape ya mai il faut salela mai oyo etoki penza mai oyo etoki eza moto et puis sala attention na mai ndenge ozotia kotia mai na brutalité te kosopa mai ebele te tiaka moke moke soki omoni ekoki te obakisi omoni ekoki te obakisi mais avant obakisa il faut toujours kofinaka alors bandeko na ngai résultat bomoni vraiment mafuta ndenge ebimi soki osepeli na video na ngai ndeko kozanga te kosabone kozanga te kopartager koaimer kokomenter ba remarque ba suggestion toza na yango besoin merci beaucoup na bino nyonso bandeko tokutani